Donc bananga eloko akufela ti lelo na yebate. Non kufana mtobosika mokote yo ko binga bondengeni. Mama, yo benga makamu susu. Yo kupensa kana mtondengeni. Yo ngako mindoki. Ozandoki. Si ko benga randoki. Ozala kandoki, mama. Otele melinga non comme je dis na plan final yo. On va battre la plan final. Si. Nini oya koloba oyo ko vandiselanga oyo ngana koyoka ye puta ye mutabo mande ko ngai ya na ngamo bana tikana dulaka boma ya na ngai ye bale 10. OK bale 10 c'est na comme tout parce que amelaka ibika okoka bien bitenga bakisi wana ba moshera ko kontra bitemelaka ibika pesa lo mabe na yo bimana ko jour ngo pa kala ila mwana tu ko tali sabika lesi ya poison ngai na tali oui na mo pali na kapasi na mo pali na donc kitamo mo ba nisnga beta beta yo po motimo mwasi omona monena nzambe yo kufa te yo ndo kufa fotola yo nani ngo baye omeka ngo bomaye ngo kende. Shalom, shalom peuple de Dieu, de partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache consiste à visiter le veuve et les orphelins dans leurs afflictions. Yango ememi biso katina o esika. Ngonga yango, ta ya malamu yango. $1 na yo, $5 na yo, ekolesa banetike, ekosombela bango jus. Tolingi to fete na banetike. Maman, erozo bongisa lamba, erozo bongisa lipapa, erozo bongisa loso pour la fin de l'année oyo. Noël les a fait ya bana. Tozana banetike, $1 na yo, $5 na yo, $10, pourquoi pas plus. Ekosombela bana wana mwa sandal, ekosombela bana wana mwa soso, bako fete longo, toko fete na bango, toko tisanzambe nyongo. Parce que le biaza papa ya borfelin. Biso toza bana ya nzambe. Tant toko soutenir bana wana, tozo ko tsanzambe nyongo. Bano bazana ba papa te, bazana ba mama te. Biso nde ba papa na bango, biso nde ba mama na bango, ba yaya na bango. Parce que le Seigneur déclare qu'il est le père des orphelins. Et nous, nous sommes les enfants de Dieu. Donc ces enfants-là sont nos sœurs, nos petites sœurs, nos petits frères et nos enfants. Bengi batu nyonso ya motema malamu bana nzambe bisika boza bano balia bano basepela na fin de l'année awa bano bamela moi jus bakopambola nzambe pona bino oyo ezali coordinatrice ya fondation Sheila Mwanda de na yo auprès na bino kobondela bino pona tosunda bana wana basepela nzambe pa kosepela na biso. Merci beaucoup. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pasité ya kolongwa la statue ya locateur. Peko koma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez biso télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lomba po oza pesika na bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lomba shiki muka di yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Voilà pour Sali et Béli.
bokolanda biso un peu partout dans le monde. Là nazomona bandeko na biso kota Ituri. En tout cas namoni kuna na Mbandaka, namoni kuna na Lomami, namoni bandeko na biso ya Kasai, namoni bandeko na biso ya Kisangani. Pourquoi pas bandeko ya Lodia, pourquoi pas na Équateur, pourquoi pas na Mbandaka, pourquoi pas bandeko na biso ya Bayaka, pourquoi pas na Bandundu, pourquoi pas na Bakongo, pourquoi pas na Kikwit, pourquoi pas na ba province nyonso bokota la biso. Ah wana soki na Katisi, pourquoi pas na Angola, bozali ebele, pourquoi pas na Angola, pourquoi pas na Cameroun, pourquoi pas na Canada, pourquoi pas na Amérique, pourquoi pas na Belgique, Hollande, Irlande, pourquoi pas na Allemagne, bande kwa Suisse, bande kwa États-Unis, bande kwa France, bande kwa Belgique, bande kwa Suisse, bozali ebele, pourquoi pas na Nations Unies, pourquoi pas bandeko bakota la biso na Inde, pourquoi pas bandeko bakota la biso kuna na Canada, topesi bino mbote, en tout cas tolingi bino mingi. Voilà, nous sommes là parce que le devoir nous appelle d'être là devant vos postes de télévision pour suivre cette émission Bravo Jésus, cette émission qui vous ressemble. Émission ekokanana moto tout parce que makambo to beta ezali makambo oyo ezo simba mabota, ezali makambo oyo ezo ningisa ba famille, ezali makambo oyo ba secret bombani. Mais le but de cette émission c'est quoi? Le but de cette émission c'est de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ. Malgré l'histoire ekolekana ba passe ezali mais toza kosenga na biso tozo nga pa Yesu Masia, tozo senga na biso tolimbisa mabe na biso, tolimbisana baninga na baninga, soki oboyi kolimbisa nzambe pa oboya kolimbisa. Esenge na biso tolimba, esenge na biso to fungola motema na biso, to se libérer pour Christ à kota kati na biso afanda pour tozala totalement libre. Luka basala nzambe se repentir, confesser wana mabe belo sali, confesser se repentir, changer état na yo. Repentance n'est qu'au permettre au changer état na yo. Olongwa mwana ya diabolo, ya satana, na misala ya mabe, okoma mwana na Yesu Christ Masia. Voilà. Merci beaucoup na équipe technique mobimba ya Shobiso Télévision. Là, je vous Eli Elias, Sinandoukou, na bosanité Denis Monsolo. Coup de chapeau à vous. Denis Monsolo, minga zalara na mami Monsolo. Wana nde kwa Denis Monsolo. En tout cas, moi, quoi, Molandi, bravo Jésus. Merci beaucoup à toi, Papa Chic Moukadi. Pourquoi pas Maman Lydie Moukadi? Na pesi yombote, bisiko zali. Boze beli bozo landa biso nzamba pambola bino. Wala nazo mona Papa JP Osman. Papa JP Molato. Osman na pesi yombote. Na moni papa nangai, na pesi yombote. Papa we angai, na pesi yombote. Papa wabotanga, mbote. Bisiko zali. Na bosanité maman Sidonie Kalenga na Lubumbashi, en tout cas mbote no yango wana tika ete nzamba pambolo bande kwa Angola balobi bientôt bravo Jésus na kata Angola. Maman Sidonie poso po bengi sibiso na kata Lubumbashi et ça bien. Pourquoi pas un jour bande kwa Belgique peut ba bengi sabiso? Pourquoi pas bravo Jésus et qui tape en États-Unis et qui tape en Allemagne et dépendra na ba partenaire au Hollande biso. Voilà, bonne année angoyo, bonne année. Bonne année, ba vœu de meilleur, ba joyeux Noël. Na banda kuna biso, mais to kanisa pe bande kwa bravo Jésus. Olinga bama wechi, olinga ka papa Denis Monsolo, olinga ka Elias Sinandou, olinga papa Thomas. Oui, c'est bien, mais na sengi bo kanisa pe bande kuna biso technicien. Bonne année na bino, na banda kuna bango et rosala bien. En tout cas nzambe, azanga te ko pambola. Ba publicité zo lekawa. Ya chez la Mwanda, ya Action Plus, ya Maman Magui, pour na ba vieillard. Comme akolo pango ezo lekawa, consommer et kozala malamu mingi. Merci beaucoup na bande kono so zolanda biso o bazo soutenir ba SOS tozo ya nango. En tout cas, bozala béni. Béni. Merci beaucoup na bande kono so ba okanisa Mama Wechi. O bazo benga Mama Wechi to tindi boye pona borfele, to tindi boye pona ba vieillard. Continuez à le faire. Nzambe nanga osanga te ko pambola bino. Merci bambo na mieux ezokoma. Merci beaucoup. To kanisa ba vieillard. Bonne année yango to kanisa ba vieillard to ketala bango. To somela bango ba couche, ba pampers sa mikolo, moi sucre, moi café, moi lamba, moi drap, moi lipapa. Pona ba vieillard na biso, ya vélodrome et koza malamu mingi. C'est la semaine prochaine déjà na OK. En tout cas, na otindela tout le monde vidéo oyo a contribué à qui
Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Maman, mbote. Mbote maman. Vous allez bien? Vous allez bien maman. En forme? En forme? Bon. Nasa pour solo bala micro tanga boye. So solo là, muninga zo tuno mo likambu na micro boye na koloba, yo pour répondre na lobe ça là bien, hein? OK, merci. Ba bengo na kombo na. Maman Princilia. Ah, Princilia. Maman Princilia. OK, Maman Princilia ça là. Oh, na sala ka na tekaka moi mapa, tekaka mapa. Moi boudin. Ndé yango activité ça dans la vie. Ah, activité ça là yango ala moi boudin moi mapa. Moi mapa. Au prière là. Na prière la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et pas pasteur là. Pasteur Ngoimu, pasteur Ngoimu ma. Ngoimu toile na prière pas na ye. Na Willery na Kitega Willery. OK, d'accord. Papa pasteur Ngoi. Papa pasteur Ngoi Mutwale. Ah, Mutwale, Ngoi Mutwale. Ah, papa pasteur, l'homme de Dieu, je te dis bonjour. Voilà. Donc, que ça me là? Pas de problème. Pas de problème, hein? OK. Tout bon délit. Seigneur Dieu, nous laissons ce moment entre tes saintes mains. Si tu as été nous, surtout au Tokolobana 4 émissions, au Episaka Yolukumu, au Esayote Seigneur, tout ce qui est en Monsika. Seigneur, c'est toi qui sondes le cœur et les reins. Si tu as été mitema ya moko na moko yondo yebi yango lekana kopambola kitsa loboko na nguye sala tika ete mboka na biso Congo ebika na se loboko na yo na kombo na Yesu Christ Masia. Amen. Amen. Là je profite à dire merci à Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui qui est l'échantillon de la vie et de la vérité. En tout cas biso so toza boisson Christ tozate yango na ngo tombola kopese matondo parce que aza sponsor numéro 1 ya chaîne na biso bino pe bato bolinga biso te nzamba pambola bi. Oui maman nini memi o a maman ndi naza vraiment mal à l'aise donc naza à l'aise te naza la fille moko nazaki na libota ba parents mais ba bakufa na koma kovanda pa ya tata mosi nanga na yolo na ekolinga jeune garçon na ekolinga donc bon tonton moko garçon na linganga de la classe tona otanga tonton na ekolinga ngai donc na acceptaki tonne ko vivre na ebo na ki fimo boye na koki jamais de dégain na soka décision vie nanga na koki jamais ko man en marié mobalo atangami ya mutu na koki jamais ko vivre na ye do ya ba principe ya vie nanga mais tonton tonga ko linga ngai na vivre na ye ne ko koma na zemi na ye koma na komi na zemi tonton wana et pas si ba komi ko rêver ke ngai na komi na zemi et si pe tonton na bité ndaba zana zemi pas si ba komi ko rêver na zemi tonton ba ole ni sanga bité na koya na obima na famille tika kaka ba ko bima bité pas si na ba komi da peno bengana nga na linga te ba bengana nga pa biso habité des aboyés na ko tika na ko sona ba parents ay ko kutana tata mosi nga a solo la tata mosi ngai comment ça pena mona ke yambaki aza bien aza garçon moi ça bon garçon tonton et aza tonton moi ça bon malgré qui ne aza qui plus l'âge que nga qui mukolo na nga mais aza tonton moi ça tata moi ça nona ka degré à tonton anda zali la za bien da accepta ki na bote pane et pas tata moi na bote pe mona to vivre mais comment que c'était moment mo ndeka ba leçon je ya kana ne ko comprendre que aza on marié. OK. Quand ne ko comprendre on marié na talinga bi na vie na na ben obota na on marié. Non tika jamais ko nyomba la mutu. Comment garçon ça on marié bombelanga. Na isa pete ke na boyi na ko meka ko inviter bolingo ya ngane na lingi souté do na vivre na ya ko kanga comme moi sans balle mais ngana do nga souté. Ti na ko esi bakama na zinate ebise ka vérité jamais ko linga za la morale na mais so ko ebise vérité ko la morale na bisa fa na vanza
tonton wana nayebisi nde eza boye nakoki kovanda te mpo eza on marié nga na principe na nga na boya ba on marié tonton na se dérange pardon tikaka tovandanga bino kokovanda te mais aza tonton moko to tokabwanaki na ye abande kosunga mwana na ye sunga mwana bien tokutana etake mwana so abeye mpona mwana donc devant ya mwana mpe nande kokokisa mais tokoma na moma moko tata mwasi mobali na ye aye kokufa mwasi na ye kokufa donc mwasi na ndako aye kokufa aye kolukanga aprinsipe ya tala yo boyakanga mpona mwasi na nga mais mwasi yango akufi lelo siko ndenge akufi est ce que koboyanga lisusu nga bite nga bina kokofana te mpo oza garçon moko boye oza tonton moko boye ozalaki na mwasi me nakokoka so kovanda te bina kozwa kananga na explike yango tata mwasi na nga yebisinga bite vanda ne kaka me bopusa biko nde mwasi na kufi bokoki kovanda eteke ovanda nene nde moko ke opesa affection makasi nde mwasi na kufi nga bite nakovanda ata mobali na botana na ye nde na ye kovanda ye bolingo mpe kolaki do tokolisaki vraiment bolingo nga na ye bolingo mpe nda ekolaki donc affection ezongaki aye kobima na famille na nga aye kosenga fartir mama tama sosa bite ne mosu na kufi pa même inene kosenga fartir esimba te fo bovanda nanu bongo inane eleka so inane eleki après nde okobima na famille na ye nde avant tobandaki kovanda donc toyaki bolingo moko soki aye kotikanga mposa atikanga te soki nga mpe naye ayepa biso mpona ake kotika ye nandokokoka etike te ekoleka toyokoma une année quelques mois tokomba décembre donc une année 11 mois kokoma décembre parce que anniversaire nangi ezaka le 12 le 11 aye na ndako bina ngai après silia na bisi anniversaire na ngai to sendeni ya bede anniversaire na yo mpona taka yo mwasi na nga fona ta makasi ngabi fona ta makasi de anniversaire on fait taka ndenge za anniversaire ngabi après eza te azwi mbongo ya bilamba apienga bilobi mbongo obongisa suki na elamba polo bitala kaka ba mbongo poli ayopesanga mbongo journée ngo andeko do journée le 11 wana décembre mobali atikanga te so aketikanga beposa na kili te so oke batali ngabi tozonga no tozongi mobali ayaki kozonga moto lukanga mpe biso bonga kozonga 18h mais jour on tokoma ti 23h tokoma pena le ti 23h na ye so anga ketikanga bongo donc so anga tikanga be ngana kotika te bokotikanga te mo toseba baturi aketikanga emonga pena kotika ye eketika mo aketika ye après nanga nina ekotiko awa donc kokesu kotika te ekomi tardif ekomi kama malobi lobi nango mpe nalamuki na ntongo mobali mpe akei mpe na ntongo kambukambi na ntongo journée ngo nazwi bilamba nalingi bisalema mwana nanika me naokama bolembu natiaka mpe telefone na charge journée ngo eke journée mo ya bolembu jour anniversaire nanga tata mosusu mpe asouete nga mpe joyeux anniversaire naoka mpe na bolembu telefone nanga mpe ezalaki na charge te telefone na charge telefone ekota me mpona fongola telefone bolembu journée ngo na comprendre te journée nanga anniversaire jour nanga na okomprendre te bolembu boye ndenge nini donc bolembu vraiment bu tata mosu nanga bi basemeki no babi fongola telefone baobengo baozwa o te basemeki nanga baozwanga te basemeki no baobengo baozwa o te nde nayeki naye ofongola telefone amasemeki nanga kobenganga abina ngai yakambango na ndako na ndako problème ote problème te yakambango na ndako na yo ya na ndako bana ya tata mwasi nanga bagrande sœur nanga babi te tokotiko te tokebiso nyonso na tata mwasi nanga seke mobali nanga osanga surprise ya makasi mpo ndenge yabaki bapesanga kado mona osepela seke osanga surprise ya makasi mpo ndenge nini ekomi na bino mpe bandeko na bokende kote bandeko basemeki babi te surprise na mpo biso mpe tozwa ngo biso tokokenda surprise wana ngabi seke mobali nanga benga boye nde babenga boye seke osanga surprise ya makasi
to ko mi tata mwasi nanga o mokende moke tata mwasi nanga so na téléphone tata mwasi so tata mwasi so na téléphone ba seki to kende to komi na ave na bango kuma komi na ave na mbali na ngai namoni bato ebele bato ebele na portail na bango lupango kota futela te me pa bango namoni bato ebele to bamoni nga bakangi portail ezalaki poli bakangi portail bamona kota na koti na kati natuni ndenge nabi bon si plus on babe bosalanga bon ndeni bomoni nga bosala kwa bite to solola to so na yo to ba moso na yo embona moni nani semeki nanga longe baby le problème nini babi nanga telo ezati vanda na vandi esimo esana bina bite mimba na somba mai ko mimi banda muteme tout à sécurité moi voilà dans la portail na ba na tout est papa namoni awa lokwa batu lokwa des problèmes des habités abina ngai boyo habité mobali na kufi mbala moko bu na comprendre te na bamba maman na se na perdre connaissance et on l'a mis en hôpital comme quand on l'a mis en hôpital tata mwasi nanga abi na okana se tata mwasi nanga boti kolobane ba mama ba semeki nanga babi tala ola nkabi mobali na kufi apikaki crise comment mobali nga zakine na butu mobima na vanda mobali butu mobimba mobali ebisinga teke o nini atikeli nga kutu teke o babaka maloba suka lobi na nga te mais leo bo si prendre nga bo banga ke mobali na kufi na ndeni na lela la bela nazo penda choc na vie na tikala ozwa te donc azaki nyonso mpo na vie na nga azaki mobali mo boye nayebi te alongola nga susa baboti na nga mpo akomaki na charge do azwaka nga charge na ndenge moko choke nga nayoka na vie na ngai ekoleka tovandi bakondi matanga ebi tata mwasi na bitete mobali azalaki na mwa possibilité tokete so na fama mobali na yo soki bakokabola biloko bapesa mpe mwana po atikanga na mwana tovandi na fama mobali bayebisi ngai bana eloko opesa nga te bamona nga suspect naza ndoki peut-être ngam na boma mobali esala mwa débat tata mwasi na bite tona possibilité olandela bino te tokomatina dossier tokomatina l'état nde nayaka kozonga na vanda na bokola mwana nga moko eya butu eya moi na bokola mwana nga moko emission oyo tata mwasi na mpe dakufa na ye aza sute tata mwasi abomba kwa kufa tata mwasi abomba nga kufa auto kufa aza sute mais nde na bimaka na kenda koteka mona jour mosusu naketeka be mona ketika mwana classe nakenda kotika mwana classe mwana natiki mwana classe na tongo boye naketeka na rapidité nateki moi 12 ans nakangi nakenda zwi mwana ketike na ndako kote mpe nafutelaka no mona natiki mwana tema na kolona ba locataire ba voisin moi voisin hotelanga mwana natiki olamba ya mwana ya kolia mwana na rapidité nateka kote ko mpe ya kokoso kote nateka kobengana ovona basoda be bakangi yo mais nakomi na moment mo boye ti nakomi na koti awa po namoni dossier oyo na okoko supportango te famille ya mobali nanga bakoma kwa koyiba mwana so natiki mwana na école mwana ka so na madame na mama loba namoni fi mo yewa namoni mama mo yewa fini na yakanga mna kotika mwana mutu moko te kotika mwana landeli dossier na yako comprendre que leki ya mobali nanga wana ya papa ya mwana nanga pauvre papa mwana nanga ye mutu yaka koyiba mwana ndine na likamu nanga natala bino na ba YouTube
natalaka information na tout le temps nayebi ke dossier na ngaso na ye nango dans une solution na numéro ya semeki na nga wa yiba alingaka yiba mwana jour mosusu bayiba mwana luka mwana tina ba réseau na luka mwana partout na mwana te mwana nga moko ina tikela papa na nga mama na ngai mais ya komiti na niveau comme oyiba nga mwana nde na ye na dossier na nga awa nayebi ke dossier nga na ye nango awa bozela nga solution nde na ye numéro ya semeki na nga wana ndeke ya mobali ya papa mwana nga to benga ye pour nga nazokoka te so navandi na kitika mwana kidaki koteka na nga pasi ya komandi va oyiba mwana ngai bapesa nga te loko te na vie na certificat na loko te na 100 francs te mbongo na nga pasi nga na bokola mwana bango bayiba mwana ngai donc nakoki te na dossier na nga awa bosela bolukela nga solution pour nga moko naza na mama te naza na famille te nana moto otelema te akokatela likambo na ye te na mwa mokeme tali nakoma so napesi moto age nanga moto oboya mpo naza na motu te kende na famille mona kende teke famille ona kende natika motu mwana nga pa motu boye naza na ye te bavoisine nango te nafuta bakoma bandeko na ngai donc nana mingi oloba te mama ntina ye liboso na bino bolukela nga solution bokatela nga dossier oyo nana mbongo okefuta na leta te nanango te nananga na mbongo wana te. Ok mama, obai mama nani? Kombo. Mwana nga komone Lydia. Lydia. Asa âge? Mwana nga na 8 ans. Ok. Donc c'est que ça makambo eleka kala alors. Eza makambo eleka kala. Mais na dossier nga na ye nango sikoyo. Tata mosi ya mwana nga komoka koyiba mwana. Na komi na sécurité. Skone ekoli wana babaye balembi. N'école na balembi babike mwana moya tanga do mwana ko tanga soute po deux personnes ba ozoya à la fois. Mais nga tika condition na mwana nga moko na lembi. Na lembi. Ok. Tango papa na ya kufaka. Mwana zaina aji. Tango papa na kufa tika mwana 4 ans. Na 4 ans. Déjà 2 ans depuis disparition à papa na ye. Baboya kozwa mwana, balobaki mwana na bango te to ezaki nini. Parce que so ba opeso eloko côté pour peut-être au salaire mariage civil te bokene na communauté. Wana na place wana to comprendre bango. Mais siko part ya mwana balobaki. Il fallait quand même récupérer la phase, elle est déjà na 6 ans. Ba okai déjà ozoye. Bango balobi ngam na boma ndeko na bango. Maman Lydia, na yoki yo na bokebi nyonso surtout mwana za âge nini? Mwana za à 4 ans que 5 ans à la deuxième maternelle. Deuxième maternelle. OK. Sikoyo tango papa na yakufaki. Azali na âge. Azali na 2 ans. Azali na 2 ans. Déjà 2 ans et demi banda papa na yakufi. Mais tango papa akufaki obaki boke na famille boke ko solo là. Pourquoi pas bazwa ki mwana bango? Raison ça ni baboya ko zwa mwana. Bon yo bako pesa yo te parce que bosuka na niveau ya présentation. Bon présentation en réalité za liba la penzate. Baza peut-être du côté là bako za na moi ba raison na bango so na ba argument na bango ba pousser. Mais so baza famille ba lamu bako récompenser. Mais so baza na bango famille moko ba boya na bango ngo pour comme un niveau civilité. Mais pour l'enfant en fait, pour na mwana. Pour na mwana babe na bopesa nga te parce que moi ndeko na bango atika kobota te lakisa bango mwana te. OK. Mais bango bayebinga ti babimisa tata mwasi ala bimisa nga ti na maternité. Na maternité mteka obimisa nga mais wanga na mwana. Abe ayebi mwana te. Ayebi mwana te ndi tata mwasi na nga lobi ndeko na lakisa bango mwana te. Ndi tata mwasi na nga amoni ana mbongo la nebona leta te. Nde teko boma dossier aussi là. Nde tata mwasi azotumisa ko de temps en temps nde bazobisa ko na école ki enda zozo mwana. Na moni dérangement leki mona za trop mukie. Mona za mukie, na moni nde mona za mukie batala ba madame maternelle ba banga na bango. Ba oyi ko kangisa bango.
nde bakomi kotianga mal à l'aise na okoka te na okoka te pour des personnes bazomona na okoka te mobali mabele précisément ni parce que lobi mko asuka bokabwana na ya 23h na tongo babenga aussi bitima mobali akufi bapesa ki yo précision claire eloko mobali akufelaki donc mobali nanga eloko akufela ti lelo nayeba te tozalaka bien aesangaka ke na oka mutu passe nayebaka ezalaka bale 20 e bale 10 bale 10 aesanga na oka mutu passe na amelaka ibikap okoka bien bitenga bakisi wana bamoshera kontra bitemelaka ibikap esaloma bien na obima na coin jour ngo pa kala elaka mwana sengaka ayela mwana mo elomo kaka nde bakenda na coin nasombi ibikap na ye nango napesi mobali na ngambeli mais donc les 11 tozalaka bien do binanga mutu pasi yango esi nango nazalaka na ye mpena vraiment bien tozalaka le bien makasi à part mutu pasi wana banda osouffrir nelo mosusu asouffrir neloko te mais nazalaka surpris neti liwa na ye nazalaki surpris d'accord elle roi ovandi boye bayebisi yo nde nayoka douleur ya donc le roi eloko mo le roi naza te na mokili nazalaka mpena surpris mpo azalaki mobali mo azalaki nyonso ya vi nanga alongolaka na susi ya mama nanga susi ya baparent nanga nyonso abolongola susi na bango. D'accord, merci beaucoup maman Nanga Lydie, je pense qu'on va trouver la solution. Puis surtout kolingate anti-valeurs parce que moi j'appelle ça des anti-valeurs. Il y a pas besoin de ça bien té. Quand vous voulez pas l'enfant, il faut pas que ça la poursuite. Il y a moi na ko tchamunde ko boy mal à l'aise parce que bobo ya ki moi après à un moment donné beaucoup mo landé la moi na ba décision surtout sous la colère, sous les émotions, to e ba te ke lobby ba conséquences nango ezali ba présidige nango ezali lobby to e ba rangote. Voilà, merci beaucoup papa mon solo s'il vous plaît beaucoup telangai tous en spot. Tous en spot et puis on se retrouve. Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache consiste à visiter le veuve et les orphelins dans leurs afflictions. Yango ememi biso katinao esika. Ngonga yango, ta ya malamu yango. $1 na yo, $5 na yo, ekole sa banetike, ekosombela bango jus. Tolingi to fete na banetike. Maman, erozo bongisa elamba, erozo bongisa lipapa, erozo bongisa loso pour la fin de l'année oyo. Non, les a fait ya bana. Tozana banetike, $1 na yo, $5 na yo, $10, pourquoi pas plus. Ekosombela bana wana mwa sandal, ekosombela bana wana mwa soso, bako fete longo, toko fete na bango, toko tisanzambe nyongo. Parce que le biaza papa ya borfelin. Biso toza bana ya nzambe. Tant toko soutenir bana wana, tozo ko tisanzambe nyongo. Bano bazana ba papa te, bazana ba mama te. Biso nde ba papa na bango, biso nde ba mama na bango, ba yaya na bango. Parce que le Seigneur déclare qu'il est le père des orphelins. Et nous sommes les enfants de Dieu. Donc ces enfants-là sont nos sœurs, nos petites sœurs, nos petits frères et nos enfants. Bengi batu nyonso ya motema malamu bana nzambe bisika boza bano balia bano basepela na fin de l'année awa bano bamela mwa jus bakopambola nzambe pona bino oyo ezali coordinatrice ya fondation Sheila Mwanda nde na yo auprès na bino kobondela bino pona tosunga bana wana basepela nzambe pa kosepela na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup de retour sur ce plateau. Orphelinat chez la Mwanda, Fondation chez la Mwanda Angola. Pour soutenir Banabiso, cause à la vraiment, voilà mon mec. Voilà, tout sanité, maman me dit. Na Action Place, initiative qui toque ONG pour nous soutenir les vieillards. Tout quand ça va vieillard, tout quand ça vraiment va vieillard. En tout cas, ce qui maman m'a gaz une initiative. Merci maman. En tout cas, coup de chapeau à vous, parce que je sais de quoi Bakoko ana bazo souffrir. Hein? Bah mon passe en tout cas merci beaucoup na bande kono so ba bomba bakoko wana na vélodrome en tout cas ba ça musala moko o supporter te au monde ba salité bakoko wana ko longola yango o talibisika bakoko bazo vanda bazo lala
nzambe kasimba na mituni na lobi bokoko na ngai lobi ah tokanisa ba vieillard même la Bible le dit tokanisa ba vieillard et kozala malamu là ne manquez pas à m'appeler au bengi ngai en tout cas ne manquez pas ya obenganga na numéro nanga na plus de 143 81 00 27 303 et ça numéro nanga obenginga osora nanga je suis là pour nous soutenir pour nous tout nanga ba question pour na makambo ebele ya ba terrain benga et kozala malamu maman Lydie hein Priscilla. Ah Priscilla bon na bengo maman Lydie au courant de l'émission on dit mano kaka en tout cas excusez-moi dans soit tellement ba appel ebele tellement ba ka ezebele ba kombo ba tout et ça sanga na mutu ebele maman Priscilla est-ce que vous êtes prête il y a un deuxième invité dans la Pas de problème. On a un problème, tu sais. Quand vous savez la vérité, ou peut-être on me sous-sose, ou vous savez, ou vous savez, on bouille. Ok, merci beaucoup. Beaucoup de la deuxième invité. Rapidement. Beaucoup de la deuxième invité. Et ça va bien. Deuxième invité, s'il vous plaît, à côté de la plateau. Tout ça pour ça, pour que tout le petit maman. Priscilla azana kimia abokola mwana ye na pasi ninga zobokola ye mendeni mwana aza ko s'adapter facilement à l'école aza bien non c'est normal aza excellent en classe. Tu avais dit le nom c'est qui? Lydiana. Ah Lydiana. Ah OK. Lydiana. D'accord. Ce qui a kokota deuxième invité kozala bien to solana e. Donc maman, ce qui est bien une émission pour Nandoki, oyo, hein? Eh, pourquoi tu es Nandoki? Maman, pardon, fanda non, fanda. Non, comment on a un si comme côté, yo ko bien ngabo ndengeni. Eh maman, yo bien ngama comme sous, yo ko pensa ngana muto ndengeni. Eh? Oh, réciprocité maman. Oh, yo, na ko mindoki. Ozandoki. Si ko bien ngandoki. Ozala kandoki, maman. Ya, s'il vous plaît. Omoni yo. Comme je dis la place finale yo. On va dire la place finale. Si. On va dire la place finale. Maman, fana. Maman, s'il vous plaît, est-ce que on commence la souka, on tente la moyenne, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est calme. C'est calme, mon mouké, pardon. Pardon, c'est calme, mon mouké. Pardon, maman, na sengi bolimbisi. Na sengi olimbisa ngai. Na ndenge na bengi yo parce que makam na bengi yo yango te oyo yo kuta aka. Mais tango bandeko bayaka ko loba makambo epa na biso to lingaka tozala quand même na ba preuve exactitude, c'est-à-dire bandeko bango baye ko betela biso masolo to lingaka to yeba soki eza solo to nini oya koloba oyo ko vandisela nga oyo ngana koyoka ye utaye mutabo mandeko na ngai ya na ngo bana tikana dulaka boma ya na ngai ye yo konzima ke mobali bazana les 11 na poko les 12 mobali na mobali kofi maman zo la place na ngai mais lui eza na tiré ay no bana ndeko na ngai poison c'est pour motiver moi yo pour motiver moi si omona monena nzambe yo kufa te yo ndo kufa fototola yo omeka ndenge bomaye ndenge okende okotambola bisika to okofunda ande sika ni okomusanga na TV mona musinga na TV moni na lobi bo yaya s'il vous plaît yango boma yaya na yo na ndenge ni po azai mobali na ye makabwali na ye selon ndenge apesi biso explication mobali azoki bino nde mutu bobenga kie boyebisi eke mobali akufi ya yebaki te baza ndako moko te siko ya bomiende explication nini yo expliquer bino ya na ngai bien sûr azali na biloko nyonso azalaki bien aki kotala ye yaya akomi ndako donc toyebaki mpe r yaya akomi te soki ba 0 r mutu ka mutu akufi yaya oraisonne nini
Tu peux t'aller ça avec la laisser y a poison. Ngai. Donc là on Oui. Na mo bali na kapasi. Donc tu t'as on va juste faire ta bête là. T'as mis ça à boire ça là là t'es quand même on la promettre yo. Oh mona moni na nsambi. Nan. O tato la jona ici. Mais ça que est funda ngapa. Na ici yo bango. Na yo ko lo montre promettre o tato la. ce qu'on a lobby O tato la. Kombo nani na. Comment on a Nadine? Tata moi si Nadine, tata moi Sabana. Siko ndenge ozokende kotumisaka Lidiana olobaki na école. Ozokendaka tout ton école na bango ndenge madame bazo yebisaka yeke yo kendaka kuna na école. Et pourtant ya yebisi biso ke yo wanga na mwana. Olobi bo so mwana te, mwana na sa mwana ndeko na bino te, bolingi ete. Siko bolingi ete, faut tika maman abokola mwana na kimia. Bobandi suko ke ko déranger. Mutu na koza la ke mwana ndeko na tiki ndeko na tika ko bota te. Ka mwana oto ka ke inda bota esiki mwana oto dote ibo sa mwana na te. Denga bike mwana ndeko na ngai tonzimi. Mais atika ko bota te ka mwana wana. Toko bula mwana ka. Ngana mama kona ngaka ya milaika ndenge zabu. Nake ti ne kona kezo mwana na poemi ni. Siko ye oende ko imilinga na TV ke ngaka nda kuzo mwana kuna. Eza problème te. Nenga la promettre yo. Ngai ko yiba mwana. Yo ko wangani. Mie O wangani kezo mwana te. Il y a encore mon Luka, une école, balobi tata moi ce n'est pas. Mais moi on a déjà âge de 4 ans, 5 ans, soit il parle de tata moi s'il peut connaître déjà surtout bana biso ba français lelo. So kala ki mwana na biso. Eza ni ko moya grave te. Nako kende kuna na nini na école na kina zui mwana ndenga bien. Luko za mwana biso te. So ke zo mwana pona ni. Ye moko ba beke mwana na mwana duno te. Eza problème te. Yo ko conseil na likambo. Ala mama kuta. Yo no zaona yo mona plamo nzambe te bino wanga na mwana bino bonegija mwana yo mwana kuna valeur donc yo mwana na biwe ndeko zana na etana tembo obelinga sika bwe tosho na ngana mama ko support ya tata mo sote soki na jour so benga ngai efika kana ozali et pardon OK ça dit moi là s'il vous plaît tata moi oh là là. Oh là là. Ah, Bandeko, il y a deux choses, hein, je te dis. Maman Priscilla. Comme tu dis ça matin. Donc la tata moi ça lobito solana e sima. Je pense que nako solana e. Nako faire comprendre e. Atika kolanda mwana. Je ne sais pas si c'est qu'elle a dit ici, c'est la vérité ou pas. On va aussi aller vérifier à l'école. Par rapport à Nenga Karozwa Mwana, ce qu'on peut savoir numéro madame, il y a moi à l'école, ils ont bien. Parce que bon, ils ont bien été. Ce que je il faut interdire na avocat pour nous qui c'est article songolo pakala. Ils ont pekisa, kosa la boue, et kosa la malamu mingi parce que droit de l'enfant existe. Moi, Nesengeli, moi, n'a droit naïe. Et surtout à cet âge de 4 ans, faut pas l'enfant à la traumatiser. Et ça l'aura bien été. Mais maman Priscilla, comment tu vis alors? T'es comme ma pango bande koloba wapi? T'es comme ma pango na boulevard. T'es comme 12h. Si 15h, on s'est reposé mon après, on a 17h, 20h. Ah, ne ba maman ba tambu sakana ba prince na biso wana ba boulevard ba na ba mituka. C'est ce que tu fais? Oui. Ah, tonton le boulevard na comprendre mais na zongi parce que des fois toto les katongo na ba maman ba ya na ba mituka ko côté kamapa. Ah, musalo sala yango wana. Côté kawana. OK. Et les fois so moi na classe, moi na tiki moi na classe. La rapidité na teki na kati na zongi na zui moi na getiki na ndako. OK, maman Priscilla, en tout cas, ne vous en faites pas, toko sungayo. Na mukewe komonana et puis bandeko bazolanda biso en tout cas, to soutenir maman Priscilla. Omoni ba makambo azo sala bwake tongo atiki mo na classe 12h ya juillet
atiki pa ba voisin éducation so senga ezala ya maman déjà de 12 heures aoya ofana na mwana muke mata ebele te fabi mali susu po akende po luka moya otangisa mwana moya nyonso tu wana mais soki azwi ata boutique moko ateli boso bisika zo futela et kozala bien n'est-ce pas bo boutique ezelo moko oza si non et kozala bien pour que alandela mwana moi bien soki pe nzamba sungi biso to lukeli ata moi fond to batse les fonds to longole fonds ya mapa to batse les moi fond to lukeli ata bonne oya kozala na mwana charge ba bonne na kishasa baza cherté ko luka pona ko aider maman moko akozwa pe charge alobi ke non na ko banozwa charge à maman Priscille à chaque fin du mois na tindela ka autant pour qu'il y a futaka bonne et kozala malamu mingi naza boye naza loboko moko naza na baboti te naza na famille okoko telema te oke kotika mwana donc naza pena nakokoka te donc ok nde nazovivre vraiment côté mpe navandaka wana mwa ndako nafutaka soki natiki moto bavoisine ere nazongaka donc état dama mutu nayebi te eloko esangisa biso loboka mwa nde naofutela naza na risque epesana mpona mwana taka bakota bapascal wana kofutela baveni yango akati donc risque makasi. Ok, d'accord. Merci beaucoup, maman Président. Je pense que le message va passer. Bande kono surtout bolanda biso bolemba biso te. Tant que tozo soka baka bolemba biso te. Bolemba biso te eza musala oyo tata Nzambe atini biso na se na moi kosunga. Otema no mesana kosunga kolemba te sunga reconnaissance eza ya bato mokili eza ya Nzambe. Sunga maman Priscilla. En tout cas, ekozala malamu mingi Nzambe nanga ozanga te kopambola bino. Je pense que cette émission tosuki ao. Maman Priscilla azano na kimia toyebi ke bata malamu bazali. Obalanda biso, obalanda nga na yo par rapport à l'isolo na yo. Pour na tata moi si on va régler ça na sima caméra tosola na ye. En tout cas, to faire comprendre to la kisaye moi mibe kwa l'état ako zonga siva et puis au boko la mwana non na kimia dérangement l'école et cause à sauter. Voilà, merci beaucoup tosuki awa pour la histoire à lelo pour na makambo lelo bande ko bayeli biso na plateau. En tout cas, on demande seulement les soutiens et cause à la malamu mingi soki Christa zongite ngala bino tokutani mbalasima. Que Dieu nous bénisse. Troubles du sens sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce, Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Explorez l'inspirant avec notre carnet de notes bibliques. Disponible dès maintenant sur lulu.com. Prêt à plonger dans une expérience d'inspiration quotidienne tirée des Saintes Écritures? Notre carnet de notes, orné de versets bibliques édifiants sur chaque page, est l'ami idéal pour accompagner votre parcours spirituel. Découvrez des versets soigneusement sélectionnés pour vous guider et vous inspirer chaque jour. Façonné avec précision et conçu pour résister à l'épreuve du temps, ce carnet de notes est un témoignage de durabilité et de style. Que vous preniez des notes, réfléchissiez ou méditiez, ce carnet s'adapte à votre démarche spirituelle. Avec sa couverture élégante et son design bien pensé, il transcende le simple carnet pour devenir un objet de beauté spirituelle. Commandez votre carnet de notes avec versets bibliques sur lulu.com et embrassez une vie où la spiritualité et l'inspiration se rencontrent. Ne manquez pas l'occasion de posséder un carnet qui transforme chaque page en une source d'élévation spirituelle. Commandez maintenant et laissez la sagesse des Écritures illuminer votre parcours. Allez sur la page dont le lien vous est présenté et laissez-vous guider par la sagesse avec notre carnet de notes bibliques sur lulu.com. Pour la version anglaise, trouvez le lien juste à côté. Il y a aussi une autre version de carnet de notes avec mots et citations motivants conçus en français et en anglais que voici avec leur lien. Profitez-en. Que Dieu vous bénisse.